la masse sécurité. Amen. Toute prière d'autorité, osons ça. Satan a prié. Amen. 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 Okoki ko négocier na Satan te. Amen. Okoki ko négocier na ndokité. Amen. Okoki pe ko sala blague. Amen. C'est maintenant ou jamais. Merci. Amen. Amen. Amen, papa. Dala soki oyi maka degré de démon azulu kafina. Degré bandoki bazo ko multiplier ma réunion. Pona ba boma yo. Pona ba sala ma be. Pona ba nourrir yo. Pona ba bloquer yo. Soki oyi maka. Oko banda te. Maintenant bébé moi na télé ma maman moi na ngo. Ça on attend na bébé télé. Donc prière oyo zo sala sikoyo. Et c'est qu'il est le niveau. Amen. Amen. On va bien amen. Amen, papa. On va bien amen. Amen. Ce qui met mon bébé moi na télé, ma santé peut-être mal ban. Vous voyez ça. Amen. C'est so au télé ma to bimi ban. C'est si tu es malade, si tu n'es pas malade, lève-toi. Na moi na ni peka. Amen. Nabi nazo sakana na prière. Prière les acheter. Amen. Amen. Na minute oui. Yo sopeta maboko. Ozotumba ba avion nyonso bando. Ozotumba na moto. Ba engin na bango nyonso, ba station na bango, ba pompe essence na bituka na bango. Ba boussole na bango ko batia ko basiveka ndako na. Yo tambola ka bo yebi teke bala ndeke partout biskolega. Papa bébé ça va rendez-vous de nyonso. Ozotumba nyonso ba envoyé spécial. Mususu mutu. Ozomone mutu zoka mutu te. Yazo yaka yoza na base yazo yaka ata na zoka envoyé spécial ando. Ozotumba bango nyonso na moko. Eli azalaki moto lokola biso. Tanga sengi moto moto kite tumbi. Yo pozo senga siko moto. Ekita etumba. Na kombo na Yesu.
kita tumba. Soki moto nzambe yo kita tumba. Ezala malade kita tumba. Ezala masatana kita tumba. Ezala mama na ngai kita tumba. Donc yo lozoba kita tumba. Na maboko zoba kita tumba. Beko zomo na sikoyo makambo. Zala prêt. Ce qui montre à sa fête, au fait que vous quittez tout. Amen. Le amen. Amen. Le bas amen. Amen. Et ça va donc à quartier. Quittez tout. Amen. Ça va prêt. Vous êtes prêts? Amen. Mais soit candidat. Tel que vous souffrez. Tel que vous êtes malade. Tel que vous êtes bloqué. Tel que vous êtes comme si batté. Tel que vous êtes souffré. Yes. Quand il faut passer à la moto. Yes. Alléluia. Satan a un problème, Satan a un problème. Donc il va avoir un problème. On tient ça de lier les cassicoles. Tout va comme ça délivrance. Va qu'on prophétiser. Va qu'on parle en langue. Va qu'on fout. Alléluia. namoni fleuve ya monene eye kotinga kasi todinda todindi te nzoka eza nde lipango lebolo lipango elatala na tolobi amene esimba yo tolobi elata yo na komona Alléluia. Nabi salape moto ya Nzambe kita tumba. Amen. Obeti maboko zo tumba. Donc maboko ni zo moto ezo bime zo tumba. Yo kasamba tana mboka. Moto ya Nzambe. Matisa volume na volume maboko na aboganga matisa. Moto ya Nzambe.
surtout même la finance, ma comment surtout pépé. Oh tata Zambo Zawapi. Toyemba lokola catholique na missionnaire. Toyemba nde maboko esopeta. Oh tata Zambo Zawapi. Nzambe alinga se manifester sikoni ndekosala na nzoto na yo atie maladi na nzoto oyo mpona akufi baratake na décembre mais baosele na mars mais lelo basangi ye mpe komona siko changement ezokota na nzoto oyo ozokanga sikoyo tozobelela yesu ndenge tozobelela ye azokota na nzoto mpo asala quelque chose osufi mpe mingi ntango na yo ekoki ndekokanga miso tia loboko likolo ndenge ozobelela secours ya nzambe ezoya ndenge olingi obelela nabi
makasi kolekana ndenge tozobelela le tout puissant akota na vie na yo akota na nzoto na yo mpe se manifeste sikoyo lobi te na bilelo mpe lelo ngo nde sikoyo ntango na yo ekoki meme ozolanda na internet na bilelo kaka nde ezokeza zala mpe tolitokanga tolitokanga nzambe asala sikoyo zala mpe okanga kolekanga zala mpe tolitokanga esoba na kotouche sikoyo omona délivrance na yo otémoigne ndenge baninga bazotémoigne zala mpe tolitokanga zala mpe tolitokanga soki ozobela te esala nde tozosimbanga tia maboko nde tozosimbanga so ozobela te mais soki ozobela simba place ozobela otata nzambo oza wapi nakobelela
Zambe na uya visite yo na pe omo ne susu ya minene na kongo na Yesu na déclarer loba amen loba Yesu amen abeta maboko pona lo Zambe loba lelo ezango kolosika na kumima pamba loba amen loba banguna nanga lelo retour au nom de acclamez pour le Seigneur. Merci beaucoup.